Shalom. Nayebi bamusubu osepela te me botika na répondre de grande dame. Nalandaka ye na masolo na ye bien que mingi eza lokuta mosusu mpe eza solo mpo alukaka bese c'est normal koluka mbongo me nga jamais natikala kopesa témoignage na CFMC. Nayebi te so video yango eza to audio yango mpe ezali lobake osala intelligence jamais. C'est grave ça. Que la mona bavoisin adindaka que léona démentira. Et deuxièmement, jamais nazala mwana avec nanga batine na quoi akesala soki nini ba violer batka jamais violer mwana ndako nanga. Peuple congolais nzamba sunga biso mutema na biso ebonga. Yokana biso. Nakutana mbaye nanga 17 ans. Et le Seigneur a permis ce qu'il a permis. Il y a un conquis en Rwanda. Et Bible, Aïebisa qui Paul, Aïebisi est en Albi, le Longola a conquis à l'obéni ma grâce. Te suffit. N'a pas bisakoli. N'a pas de bail, te sénat Ebsinga. Nanzela Mosagoli, papa, on m'a zavivé à l'obéni. Au Kobota. C'était le message que n'a douté dans la prophétie, mais et comme dans la réalité. J'ai béni le Seigneur parce que mon travail a été accompli. Au cause de la pauvreté, mais pas dans mon temps, je ne pas me libérer. Les hommes, maman, gazole, la décoration, botabana. Mais ngai, la beauté, bana molimo, maman Sarah, la mère des nations. Bana la bokoli, ba ofele, ba abandonné, ba on appelle si bolingo. Aujourd'hui, je suis une mère heureuse. On a bakoko, on a combo, tant suyom, toboto, ozoangote. Zama pambolo po to matsinga ya miniature mais kokosa te kotama ka muto to salawa okosa ke frère Moïse akabwana mwasina ne fais pas ça, tu es une femme ozolo na olono la bana yo zama pambola dino balamina biso weba ke congolais basala ebongo nayebi ke secrétaire maman répond pour Annie, mais laissez-moi quand même parler à ma soeur, je l'aime beaucoup. Nayebi kozoluka mbongo mais tika tenzama peso mbongo ya propre nega pesa kabaninga, c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Elle ne s'est fait sur aucun chagrin et swingate. Je suis très bien et Dieu m'a béni avec un mari qui m'aime et je l'aime et avec une famille et des enfants adorables. Soyez bénis. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande oba bolingo, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Le homme qu'on a yenga na bete basanto bazozela, auto beta masolo ya basanto. Le on a bandi air à moi bien, mais dommage que naza na rendez-vous vraiment important, il faut na bima. Ah, Nzambe. Le penda poussé d'ailleurs pendant la salle 10 vidéos. Pour na basanto. Te ata auto 15, mais bon, tout kende kaka. Les amis, le homme on la basanto, ba dossier est tellement ébélé. Je vais commencer par l'affaire Maman Micheline Chabani parce que je suis en plein mon sous-souhait. Nzamba limbisa, Nzambe alimbisa batu nyonso bakoti makambo oyo. Oyo ba fingi pe bazo finganga. Oyo bakoteli Maman Micheline Chabani. Si seulement si vous saviez. Na bandela wapi musanto na bandela wapi Nzamba lola. OK. Yana batu musuba na bloqué bango na numéro na privé. Et j'ai compris que ce sont des hypocrites. Et yamaona pas César que bon, ni les prophètes chez soi. Déjà avec nos familles, nous savons que ça a toujours été comme ça. Lorsque tu fais quelque chose de bien,
bako soutenir yote bako soutenir yote et tant ba yoka sango ke osala yelo mo mabe ba vérifier pété mais ba yo bambo mabanga ba yo bambo mabanga parce que ozo que sa famille sonne bande rona ngai comment il s'appelle Maniké a fini à Cindy le cœur n'a pas été sobre se rappeler que Cindy a beau takate et bah blo moi bon plus ou moins 2 ans passé boyebi na sala vidéo moko et ça a plus de 20 000 vies na moins de 24 heures pour na relobela likambo ya ko se moquer na ekomba ba conséquence na yango topé moi si soka zozo mabota te c'est que ça fait na landa témoignage ya Israël Mutombo moi c'est na sala 7 ou 8 ans avant bazo mwana ando botate et je crois ils ont péka na circonstance wana mais kapé ko flasher ko lobela likambo ngo pona bato ba sécurité pe ba finga ba bandego et la même personne moi un matin je me lève je me réveille ngana ya ko se moquer na Micheline Chabani sérieux bato ba ni réaction à maman Micheline Chabani et ba landi ba vidéo na ngate ba tuninga pe atate ba eko taxer ngai mais nzamba za la juste juge entre nga na bino na maman Micheline Chabani c'est que j'aime avec le Seigneur ba manipulara été et azala juste peu importe ce que tu es peu importe image européenne peu importe où ko sala soko amabe ou amabe maman Micheline Chabani a sali vidéo à 3 minutes na vidéo wana ayeko se victimiser na vidéo wana ayeko lela na vidéo na maman Micheline ayeko lakela mabe et pesi image keneti nga na ayeko se moquer na ki ekomba na ye bato musuba bota me bana na bakoma bakuluna nga o atana boti te nzamba pesi nga bana molimo et pourtant émission topé vidéo nga na salaki rien à voir na mambo o Micheline a lobby mais bato bayoki Micheline Chabani ba ko finga ngai et nzamba o raison c'est la bino ce qui vous est dit maman Micheline Chabani na biko Rolanda vidéo oyo maman bravo o se justifier na miso bato na moni bato na ba poste ba lobby oh après combien d'années mambo to yeba nzo ndeza na mambo lukuta. Enfin, maman Micheline a brisé silence. Maman Micheline Chabani. Maman Micheline. Na finga mie. Pe na continue au finga ma. Les gens m'ont insulté ou anango idete. Inbox. Na ba commentaire. Voire même ba commentaire musu na kangi. Ba bazape na ba numéro na nga musu privé pe ba komi. Musu kutake plus le lobi na ke nzamba opinier ngai. Parce que maman Micheline a leli na kombo na ngai. Mais pourtant, émission top vidéo n'a rien à voir avec tout ça. Maman Micheline Chabani, on peut tromper tout le monde, mais pas sa conscience. Maman Micheline Chabani, nzambaza manipulable était. Mokili babete lo mabo ba pesi raison problème était. Mais est-ce que nzambe pe na likolo a approuvé marambuyo lo bina monoko? Il y a que Dieu qui nous connaît. Ngana epona se justifier était. Mais on a yebi ezaki tôt ou tard o ebomba minzamba bimisango na pole bandeko bino bozo luka ba vidéo tope bozo luka vidéo ya preuve ya mambo maman Micheline aloba tope témoignage maman Micheline asala maman Micheline à l'époque YouTube existera na noté ba réseaux sociaux zalara na noté yango a se permettre aloba ke bobimisa vidéo soki ya solo aloba mambo wana maman Micheline aleka na RTNC après sa témoignage batu na ba commentaire à vidéo na yo obalanda ye bazotu na ye mais biso to landa témoignage wana apo ipane était la paix à son âme malheureusement kufa apo ipana zalaki wana tant Micheline azo pesa témoignage ya mwana dindaka na libulu lelo Micheline Chabani a se permettre à na miso batu na réseaux sociaux pour a démentir makambo o yemo ko aloba. Video oyo ya ba violaki mwana ya nye ba violaki nyasa maman Micheline video na ezali mais tina ko chango ezati parce que soki Micheline Chabani se permettre ya ko démentir makambo oyo ya loba na miso mokili mobimba e bongo video o mutu musu mutabeti le solo awanga nango kitoko
mais eza yango te problème. Maman Micheline Chabani, yo pesa témoignage, ba témoin ba yoka balanda. Et au salon bala mon côté, au salon esika mon côté, au salon na bamboke belé. Bande konanga. Batu ba yoki nzoto malili. Batu ba kamwe, batu ba bangi. Bamsou ba traiter maman Micheline de sorcière parce que comment mutu akoki ko se permettre to pas comment à niveau o me ba benge servante de Dieu. Na pia bino ba témoignage les a tellement belé. Ba message les a tellement belé faute de temps. Et na pesa peut-être témoignage moko en parole bien que na ba voice surtout que na singi permission te peut-être la personne a ko sepelate bandeko. Et dommage maman na ngai na bosani kombo falaki nazwa voice wana na tchango na téléphone na mosusu j'ai oublié na 2002 na Cotonou maman Micheline a pesa témoignage oyo ya mwana zinda na libulu na CFMC ya Cotonou. Mutu atindelinga message. C'est un homme de Dieu que je connais très bien. Oh, à Koko Sate. Mouton a habité à réseaux sociaux peut-être à Koko Sa. Mais une personne que je connais très bien. T'as un salinga message. Abina une grande dame. Ma Micheline a un sérieux problème. Alors, mais non, je n'arrive pas à y croire. Alors, bi babete dans l'isoloté, j'étais là. Mouton invitant un pasteur à tangi kombo ya pasteur moko azana CFM City lelo na Cotonou. Kombo kimi ngai mais message eza na téléphone nazo salela. Malheureusement la bossa na ki ko déplacer yango. Atangi kombo batu bazalaka wana présent. Abi mama Micheline na beta lisolo oyo tanga bimisi banze mone ya yawe. Abeta na lisolo ndinga kutana na mobile na ye. Lelo Micheline Chabani ena miso bato wanga na makambo oyo. Bandeko. Bino bozolo barangake. Car ba vie ya bato. Mais la Bible n'a fait que parler de la vie des gens. Si on saute le bel ba vie à bato, ba vie à banani. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du témoignage à Minoronabiso. Micheline appelle ça témoignage. Yamabe o asala soi-disant on est moutou. Et même les stérilités. Si koyo, to pesa comme témoignage peut lendi sabatu mususu et comme ngambo, et comme problème. Et comme lisumu, et comme mabe soi-disant karma. Au fait, je ne comprends rien. Boza ba chrétien, to boza ba pagano. Botanga la Bible, to botanga la Bible te. Bandeko. Nana yena lendi sabatu. Et n'explique qui na circonstance nini. Oui, c'est vrai, et le cas. Et salike, li solo ane betama. Mais batu baluki kutu baluka baye bate balandela mambonyo sote baye ko finga ngai. Ma Micheline Chabani, okosi nini na mitu wa batu. O balandaka yo tango pesa témoignage wana lelo ba yoka ka yo Micheline koloba ke témoignage wana oyebi yango te ba bimisa ba preuve so eza mambo solo. Waouh, mais ça c'est grave hein, ça c'est très grave. Vidéo comme ko c'est chaud exact, je dois continuer. Zambena boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe Zambena boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.